Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Lenzi ela muna bino nyoso balanzi ya magazine Kinshasa na biso o ezolemba te komemela bino ba vraie réalité ya ville ya Kinshasa. Tufunga disi na biso ya mokolo lelo na premier jour ya confinement total na commune de la Gombe. Bozwa ba image oyo sans commentaire ba reporter na biso Jimmy Mukendi na Héritier Lukoji bazala ki wana présent. Yaka awa dans Gombe anga okota sikola maboko bien on a vu sur l'école tozali awa na au commandement ex au commandement entrée à camp Kokolo pour okota na Gombe barrière à liboso wa soda ba telemi wana awa sikoyo tozali na esika baza ko tester soki ozana fièvre to mo maladie avant le cas ou la kisi badge na yo to la kisi mukanda oza ko permettre que osala na Gombe lelo et puis OK sukoli maboko na yo sima o accéder na zone où eza confiné donc Gombe ezali confiné biso na cadre ya musala oyo tondima ko sala pour le peuple congolais ndé tozali ko continuer ko bosser tozali ko continuer ko sala ba constat tozali ko continuer ko mona o eza koleka na Kinshasa coronavirus ezali vérité yango ezali ko changer ba attitude na biso ya vie fanda na ndako so ozana eloko ya ko sala te bato esengeli ba sala neti biso boye esengeli botala biso na pokwa yango na toye ko sala bino musala tondimi ko so ba risque nyoso po te bino bozala toujours informé te bato bazali kokufa mingi eza na eloko te oyo kosalisa ke bato bafana na ndako nde mokili eza capitaliste c'est-à-dire bato balukaka musala mbongo yo olobaki bato bafana na ndako na loyenge te donc maladie eza ya solo ekoki kozala complot ekoki kozala balukeli bisongo mais soki liwa okokufa mpe ya solo donc tozala mayele toyeba ndeni ya kose comporter po te tobika mpe tobikisa bandeko baza tututu na biso fanda na ndako ndeko tala bandeko ya Gombe ba pigeon kutu bien c'est-à-dire mutu kokota te mutu kobima te Gombe ya moyo lelo tozali le 6 avril 2020 confinement ya Gombe bato ya Gombe bafandi na kati ya ndako ville ezali très calme mutu nyonso afandi na ndako mpona nini maladie ya coronavirus maladie ya coronavirus ezali koboma tolobi l'unique moyen ya kose protéger nango surtout biso na Kinshasa awa tozali na kisi te tozali na ba moyen ya kotia bato na bahôpital bakasi te na Kinshasa awa tolobi tozala na ba geste barrière parmi ba geste barrière yango ezali nini kosukola maboko tango nyonso ko désinfecter maboko po microbe ya corona elekaka na manzaka na misapi surtout so koti liboko na munoko to na zolo to na miso corona kokota facilement ya mwana sukola maboko nyonso osimbi eloko sukoli maboko oningani mukie osukoli maboko nyonso sukola maboko
likolo maboko mpona koresiste na coronavirus. Ntango koza kokosola na monoko te nde totyaka baintie na monoko. Sala yango na pli ya loboko obendi otie intie okiti na se. Po moto azali pembeni na yo soki azwi kaka soyi mwa ndambu ya yo ma soki ezalaki corona ezwi ye mpe. Yango wana tolobi tokunda contre monguna oyo aza komonana te covid-19 afandisi biso na bandako boza kozwa en exclusivité na KNB ndenge ville ya Kinshasa ezali calme, ndenge confinement ezali kosalama, ndenge babarrière etiami partout esika nyonso oyo bato basalaka bamouvement ezalaka makasi. Botala lelo oyo bato nyonso baza na ndako tozali kolakisa bino yango po bomona ndenge nini ville ya Kinshasa ezali mokolo ya lelo. Donc nasilisaki nao na bageste te, bageste ezali ebele wana mpe na ngambu koza komona baconfrère ya bachaîne internationale mosusu bazali kosala mosala neti biso na cadre kaka ya coronavirus. Ndenge ezali biso mpe tokofanda na bandako te, tokoservir bino pendant 14 jours oyo ya corona ya confinement na kati ya Gombe. 14 jours oyo boza na KNB, 14 jours ya mobimba baédition ya sika, baactualité ya sika nyonso ya sika. Donc ndenge naza koloba baseki ezali te na tasi ata fanda na ndako bridge tubajiki fanda na ndako likolo oyo ndako leki nyonso. Continue. Faut des barrières. Aoye bayo wata. Coopérant pour sana. Fana na ndako service minimum yo yaka kaka. Soko za Santa Gogo, kengela malembe yebela wana place à boulot ko salo ngete oya la nzala. Corona échanger biso ba habitude. Corona epesi biso ndenge mususu ya vivre. Donc ozana elo ba kosala libanda te fana ndako. Soki osali loyenge okoyanga noa ndenge balobaka okoyanga noa. Alors koyanga noa eni koloba ofumola monoko ha ndenge koyanga noa. Donc soki yo moko lingo biyangela noa te yebela zala mayele zala intelligent, se préserver de temps en temps pour basoyi na yebi maté lataka ba gants to ba masque lenga mo nazo le direct awa. Donc naza bien masqué, donc naza bien masqué, nazo jouer rôle la chauffeur. Il y a grand caméraman héritier Lokoji, autrement dit réalisateur du Saint-Esprit, autrement dit Pierre Petit, il y a Bienaye Torobo Gate, Moni, Rogate Libanga. Donc les Apongo, Corona, Yango Totambula, Tosaka Boulot, Boulot Salama, Oyo. Les alliés pour mon accompagner les alliés, tu vas expliquer comment aller. Là, ma badge n'a plus se permettre de se accéder partout. What a been badge go? Ceux qui m'ont dit journaliste, c'était un mécanicien. Alors, quand Sabino qui est journaliste, c'est Azan Nandak. Alali, Corona et Kangi. Ah, Kaka, journaliste est reconnu dans l'Union nationale de la presse congolaise. Le journaliste est reconnu au travail dans la RDC. Donc, mécanicien à Simba caméra, il suffit qu'il y ait un journaliste, autour de y accès à Gombe. Gombe, ils ont confiné. Il y a aussi aux journalistes, ils sont journalistes, ils limitent. Donc, il y a un donc de façade à Gombe pour comprendre que le confinement, les gens ont le les gens ont le solo. Donc, barrière, c'est barrière. Donc, même quand on a 4 Gomba, on va tchéler biso sous la barrière, on a compris. Ah, bon, tu comptes dans le bureau, on va tchéler sous la barrière, monsieur. Donc, là, on a osé. Au fond, on a les gars. On va gagner le bateau, on va vivre. On va gagner la gomme. On a gagné le gomme. Si vous barrière, on tient à la monnaie. Aïe, bien, il faut.
comprendre mbalamo tika na kaka au même peu manyenge ça mais ate pour taper alors merci hein ça na biso kaka bino to ba voisin donc yango wana donc bakangi gombe balingi gombe bazingi gombe donc il faut bailler bayo il faut la bien masqué il faut laver ma boko tu vas pouvoir laver ma boko pour microbe et cotaté donc bisouana c'est bon donc on a expliqué que na minute oyo kaka ba journaliste na batu ya normal ndi ba sa musala so nous ta mécanicien et puis ça qui OK azaka journaliste et oyo tuna mais yo zo sa teneni donc azongini musala na ye ya ko komisa ba plateau azongini musala na ya komisa ba vis platine azongini musala na ya komisa embrayage donc alors tous allez en tout temps là deni masoleza ko leka na Gombe biso peut au bosser pour la bino et que masoleza le capitaine corona o aussi là na onka. Évolution ya coronavirus na monde pe na Afrique en particulier na Natasiata. RDC ezali toujours kobunda pour na lutter contre pandémie oyo ya coronavirus et panzana te na mboka mobimba. Na rapport ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB ya dimanche oyo le 5 avril 2020 eleki tokomi na 161 cas confirmés, 18 décès et 5 personnes de baza déjà guéries. 54 patients baza ko évoluer bien na traitement na bango. Na RDC Mobimba esengeli koyeba ke 5 provinces sur 26 nde ezali touché na pandémie oyo. Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Kwilu na Ituri. Pona Dr Jean-Jacques Mouyembe, mission mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki ye azo réussi yango pona un mois alors que na bamboka misusu bazozala na ba 10 000 décès na ba milliers ya ba cas contaminés. Mais biso na RDC tozaka jusque là 161 cas, 5 guéris na 18 morts. Donc musala ezo salima kitoko. To saleli bino moi bilan muke ya quelques pays africains ndenge nini bazo ko évoluer na maladie oyo. Lokola na Côte d'Ivoire, bakomi na 261 cas, 3 morts na 37 guéris. Nigeria 224 cas, 5 morts, 27 guéris. Sénégal 222 cas, 2 morts na 82 guéris. Ghana 214 cas, 5 morts, 31 guéris. Niger 161 cas, 10 morts, 13 guéris. Guinée 121 cas, 5 guéris, 0 morts. Mali 45 cas, 5 morts, une seule personne guérie. Togo 44 cas, 3 morts, 20 personnes guéries. Bénin 22 cas, 5 guéris, 0 morts. Guinée-Bissau 18 cas, 0 guéris, 0 mort. Cap-Vert 18 cas, 0 guéris, 0 mort. Libéria 13 cas, 3 morts, 3 guéris. Mauritanie 6 cas, 1 mort, 2 guéris. Gambie 4 cas, 1 mort, 2 guéris. Sierra Leone 6 cas, pas de guéris, pas de morts. Donc, na ba pays oyo mo ba évolution ezo sala mama kasi côté ba guérison. En attendant, na mboka na biso to continuer ko salela ba mesures préventives oyo ba kondi ba pesi pour na to longa coronavirus oyo. Et c'est que déjà Gombe ezali confiné, pas d'entrée, pas de sortie. Pe ba kondi bazali ko bunda. Comment est-ce que ba koki ko limiter propagation ya virus oyo na ville ya Kinshasa? Ndeko fanda na ndaku observer ba mesures oyo ba pesi ko pesa mbote na maboko te sokola maboko pamba na mokolo tika ba sortie inutile. Attroupement, il y a plus de 20 personnes ezali interdit. Magazine KNB toko continue ko informer bino sur évolution ya maladie oyo na mboka na biso. Vitel Kamerhe à répondre lelo na parquet à Matete à Komakiwana ba 11h30. Bozwa plus de détails na commentaire oyo.
Directeur ya cabinet ya chef de l'État Vital Kamerhe akomaki na 11h30 na parquet ya Matete. Azalaki accompagné na de jupe na ye. Azalaki invité na parquet général ya Matete pour une enquête relative ya exécution ya programme ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais avant ya kokota, azwaki ba précaution nyonso pour na ko se protéger contre coronavirus avant ya kozwa place na bureau ya procureur près des cours ya Matete. A se présenté qui na qualité ya chef ya cabinet ya président de la République na rang ya vice-premier ministre. Problème na ye akendelaki na parquet eza po azalaki cité na kati ya batu oyo ba détournaki mbongo ya programme ya 100 jours ya chef de l'État. Pe Vital Kamerhe ayaki koloba à haute voix son innocence devant procureur ya Matete. Alors que ba média misusu bazoloba ke Vital Kamerhe ako se présenter na justice te, botala ye wana alakisi exemple a valoriser justice pe alakisi na batu nyonso ke ba intouchable baza lisusu te na RDC, soki osali mabe bakokanga yo. État de droit oyo président abandaki koloba depuis campagne na ye, yango ekomi réalité, pouvoir ezongi na justice pe na peuple. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda déclaration politique il y a INC par rapport à invitation au Vital Kamerhe azwaki na parquet à Matete. Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. À la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020 sous la présidence du secrétaire général AI pour examiner les contours de cette invitation. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines à mal de positionnement sur la personne de l'honorable Vital Kamerhe, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et ce, depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toutes les voies de droit. 3. L'UNC réaffirme son attachement à l'état de droit dans notre pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. C'est en sa qualité de directeur des cabinets du chef de l'État et au nom de ces derniers que l'honorable Vital Kamerhe a managé le programme des 100 jours initié par le président de la République, chef de l'État, au moment où tout le monde attendait la mise en place et l'investiture du gouvernement issu des élections de 2018, évitant ainsi l'immobilisme et l'attentisme préjudiciable à la nation. L'activisme et le patriotisme de l'honorable Vital Kamerhe lui ont attiré depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours, injures, calomnies et autres médisances. 4. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. N'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle reprise sur celle-ci. L'invitation est mise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. 5. L'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à ne pas courber les chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. 6. L'UNC réaffirme son attachement à la coalition Cash-FCC et à l'accord de Nairobi sans lesquels les Cash n'auraient pas vu le jour
et ne serait pas par conséquent arrivé au pouvoir. 7. L'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement CACH-FCC. 8. Enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité est la mobilisation tous azimuts pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative de distraction de l'opinion qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. Beltesco toujours na cadre ya kosunga population a Biso Miliki Africa Joyce oyo ezotekama partout na ville ya Kinshasa. Tango yango yo likamuna tango na yango oyo ezali tango ya Miliki Africa Joyce. Miliki ya solo oyo etondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe epesaka bango mayele yango yo Miliki Africa Joyce yokelengi. Miliki kitoko babengi le Africa Chose. Ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal. Moto bengi ke miliki oyo Africa Chose ezali miliki ya mboka ba miliki. Ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko. Totika baje totika bimela mela Miliki Africa Joyce yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba maman na ba personne ya 3e âge. Miliki Africa Joyce. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Première dame Maman Denise a sali don ya clinique mobile pour la COVID-19. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de clinique mobile et les kits. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement, et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. C'est très important et j'espère que le ministère de la Santé, l'INRB, vont se servir de ces dons que l'UNFP a pu nous faire. Je vous remercie. Alors au nom du Canada, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir, à travers UNFPA, fournir ces ambulances, ces cliniques mobiles qui vont être à la disposition de la population congolaise. On est dans une crise qui est très grave au niveau mondial. Et donc, on pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peuvent être très difficile pour elles, parce qu'on peut remarquer qu'il y a une augmentation des violences sexuelles durant ces crises. Donc, je suis vraiment, au nom du gouvernement du Canada, très heureux d'être ici avec la distinguée Première Dame, avec le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé, le directeur de l'UNFPA et de l'OMS, pour vraiment montrer concrètement des gestes de collaboration et d'appui pour aider la population congolaise à surmonter cette épreuve. Et je pense que, comme on l'a vu pour Ebola, qui est en train de se terminer, ensemble, nous allons pouvoir surmonter cette épreuve par la coopération internationale. Donc, comme on dit ici au Congo, Toza et Longo, on est ensemble. Je vous remercie, Matondo Mingi. Artiste et comédien Mamadou a sali message de sensibilisation toujours pour la lutter contre le coronavirus. Mamadou, pourquoi tu pleures comme ça? Regardez, Aboubakar est mouru, Giscard est mouru, Aïcha est mouru, Manu Dibango est mouru. Yamana Koufi, coronavirus. Regardez, Congolais, regardez. Ata boy independent kuna yo independent moi Mamadou étranger coronavirus azawa azaboma mais soki alingi adoga coronavirus
Ajakakana 6 balles. 6 balles. Première balle. Chokudama bongo pamba pamba. Deuxième balle. Troisième balle. Ajali kama distance. 1 mètre. 1 mètre. Quatrième balle. Après tambota le bokote. Bisous non. Bessie non. Attroupement non. 5e balle. Ajali kala. Afonde nanda. Reste à la maison. Confinement. Confinement. 6e balle. Yogi fièvre. Ou bien yogi kocho. Ya. Ou bien yogi mutopasi. Ayoki suspect. Akenda kutana na munganga. Asala toi test. Wana abika. Soki atosi mibeko wana abiki. Soki atosi te. Adaye. Acha kipete au président, au ministre, au député. Ata kwacha zobanga. Ata kayura zobanga. Ejala bemba zobanga. Mwizi katomi pe zobanga. Ebongo yo. Ensemble, Achimba na loboko na loboko. Achimba na loboko alonga coronavirus. Asengi merci na tout le monde à sensibiliser. Asenga merci mingi honorable Christelle Wanga. Honorable Christelle Wanga. À sensibiliser. Akaboli ba désinfectant. Akaboli ba cantine. Akaboli ba cachine. Merci na toi, njamba pambo na toi. Coronavirus awa na Congo akotosha mibeko akobeta coronavirus coronavirus asambwe adati tambala Mamadou coronavirus osambwe adati Mamadou adati tambala Mamadou coronavirus asambwe adati ekota Mamadou coronavirus asambwe adati chapeau Mamadou. Artiste et comédien et Sobé a sali message de sensibilisation toujours pour la lutte contre le coronavirus. Mpote mingi bandiku bana Congo ya RDC. Ngai ndi kuna binu article kodeme famenom isobe oyo binu nyoso buyebi. Na yipuna kula pere binu mateya oyo ministre na bisu ya santé a pesa kibisu pe la Organisation mondiale de la santé ou babengi OMS. Bandiku virus oyo baza kubinga coronavirus onga naza kubinga Commanda Brigitte. Coronavirus ezali kubuma bandiku poto kufate eza kusenga fo komibatela na mateya oyo bapesi biso na ministre na biso ya santé soki ozali na ndeko na libusu na yo fo tangu nyonso kotia mwa distance ya 1 mètre pa busulula na muninga soki uringi kukosula o tubengaka soku iti fuku yeba kukabula luboko na yo ndambu kubomba boye pona umibatela pe kubatela baninga banda tubotama tupesa kaka mbote boye eloko nini yango esanzaka te mbote deja balakisa biso pe ya mangroko to ezali ya eserte pe ezali soki tumoni yango tukoka te ya kudu uswat beta kaka pina makolo iza kaka mbote na mituka balubi na biso il faut kuyeba ndenge nini ya kuvwanda kukreye ba ekare et puis eloko msusu tupekisi bakolade à part bakolade bapekisi biso lisusu li point bisou kaka bisou yona bisou baloka yo balubi na biso lisusu to éviter kuzala engurupa bisika batu basangani ebere et puis bandiku il faut to sukula maboko na biso tangu nyonso na mai pe na savon soki savon ezali te
toluki ba désinfectant tubanda kutambola nango isika nyonso soki pe ba désinfectant uzuite ba poussière oyo balambelaka ya moto oyo tubengaka putulu pangusaka yango na maboko tangu nyonso uza kufrote yango wana pe izali moyen mususu ya kusalela bubusana te esengeli na biso tutambulaka pamba te soki esika ya malunga ezali te ya kokende vwana na ndako soki tomibatiri wana tokukufa te na coronavirus oyo ngana za kuvinga komanda Brigitte akukanga biso te kukamata yango maboke te kukamata yango lisano te na Italie pape kutu akangami na ndako bongo yo papier oyo azali na mbunzu ya kosimba makambo asimba oyo azali na doko ya kubosana te akanga sika nzambe na buningo na ye na mawa nyonso abatela bino. Merci na bino bozalaki tellement belé à kolanda édition mokolelo ekomi na suka soki bosepene ki na édition mokolelo tupisa merci na équipe technique mumba ya magazine Kinshasa na biso na Hervé Zakazaki na sima caméra puis na Natasia ta na réalisation kasi bobo ça na rendez-vous mon côté ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.